on a l'ingara belle vie. Je suis fière d'être belle vie quand il la patronne. Je suis très fière. Yaya! Hey! Gabi, et Bani Olobama déjà. À sa vidéo, joyeux anniversaire. Et à belle vie. Abi bato boko ta marambo boko ta te ba wuti musika. Te moningai déjà la lobango. Tu me souviens bien, te kandeni. Ba musu ba sanga ba obude. Na te ba ngai ba comprendre na YouTube te. L'écriture azana ka na comprendre que YouTube est la cop. Matanga fleur legi to kondi maté a fille lokolo kilo o bino bande koloba fleur lokolo kilo. Mais le lot a prouvé bino le contraire au boloba ke lokolo kilo. Mais le lot a kundami vraiment en honneur hein. Déjà j'ai eu ma ibele. Surtout toi qui n'a pas la collée là on a qui pana penate. Jour enterrement pe et qu'est-ce que bitumba mituka. Pour ce que na kovo to luwa ki stoka ki pour to ya mituka non to luwa ki. To luwa pe na juke to konti to kie to zone Carmel pe ya ki pe na ki mbongi la ne Carmel la bi master la nga kota a na comme ce qu'on embarras de choix. Parce que tant est ce qu'on a ben de consolation. Place qu'on a comprendre que non, bah tu vas voir Sophie na complexe. Na bien une idée de supériorité, da complexe. Donc à mon propos il se prétend que comme si Ada supérieur, mais or Ada peine inférieur. Bon retenir boy. Biso ba chroniqueur, ba chroniqueuse, to souffra quand les lots moko. To souffra la tendance. OK. Ça dit que na gauloise, automatiquement chroniqueur à warrior a comme si ennemi na. OK. Ya Gabi roya devant il est belle a bengani. Pour ayebi ndeko na ndenga zalaka. Akoloba ne boy Gabi au débordé. Ndengol ba TV kuna na sepela te. Mais o bengani te. Alors quand je vois des choses comme ça, comme on est dans la sanité, d'accord parce que tu sangani kana YouTube. Na bimse on prend un groupe, na groupe na da insulté. On a groupe na bimé na da insulté, na bimse on prend on mama yedi na groupe. Na bimse retardinga là pas vraiment YouTube yo. Et sangisi ba. Je suis Jemima Ibele go be de presque comme. Et sangisi ba toi? Na rambosa les ama bé. Mais la TV dans le bango té. Dans le bango té? Ah. Ben oui. Boya Jini. Nani? Mona Lemba. Aseni. Oh, tu as la vidéo té? Aseni. A souhaité joyeux anniversaire bis nga famille ben dans mes katana. Té ya za mutaso. Ah? Aza mutaso. Yo ka to ezo ba belle. Dans ce cas, je connais le cœur de Daisy. Adam Moutamote mama bête. Elle n'est pas rancunière. Adam moi ça m'a bon délit. Il y a le pardon liboso. Quel que soit le cas. Il y a Gabi à continuer à boyer. Il y a choc kaka après. Bobiga boyega il y a Gabi à rozonga boyer. A choquer belle vie, après à sali vidéo anniversaire à souhaiter de connaître joyeux anniversaire après bozongi kaka il y a Gabi te bega yo suka boyer. Ça façon à côté à une belle poigne. Mon nègre comme baby qui a les sabat. Mais la vie qui a sexe biso pe kana film. La c'est pe la pour so même no likolo. Akiti bien la scène. C'est ça l'artiste. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, parce qu'en sous émission Oyo et comme Elibino, émission Oyo sera toujours présentée dans humble serviteur Nabino Prince Luamba ou Bopesa na Kombo ya Paul Mukendi ya presse
Aline po na mituna vraiment na zala wala po na bino surtout na banzela ya chaîne na bino bolingaka obolandaka obotalaka kuma biso ya on ensenga la bino bo s'abonner massivement pe surtout ko bo sanate ko liker ko partager ko consommer ba vidéo et ça vraiment façon il y a ko soutenir vraiment biso merci na réalisation ou vraiment les a costaud et si même vraiment na ba technicien il y a makasi boza on a po na biso vraiment merci invité à lelo na sele fort ya mbela bino Jemima Ibele o vraiment moi temps belé to fana na plateau par rapport ya matanga to zaki nango vraiment to zo matang ya ko soane par rapport ya actualité pe to beta masolo ya filmé oyo vraiment batu bazo sepela lango batu bazo consommer yango vraiment ya on a senga na famille bota ba mourir ya théâtre o bolinga théâtre ya kitoko bokene na belle vie TV bo consommer filmer la bino vous n'allez jamais dessus vraiment quant à moi nous allons gâter remercier confrère nanga Jérémy Luemba Équilibre TV merci na noko ya famille bota na moni bongo Mudirba na moni bongo Yamsiambe merci na Bianca oyo azabongo mwana tsuka ya famille bota merci na Pamela Matondo vraiment bino tout oboza vraiment ya famille Libota Babi Germaine Midi c'est un Germaine Midi restaurant Tcharkata où ils ont rappelé dans la Château Rouge Germaine Midi vraiment maman aïe ambaloyo a postulé la députation Germaine Midi vraiment tout ça là pour nayo to soutenir yo ta za la bébé Chico mannequin à Château Rouge bébé Chico mannequin à Château Rouge babi ya ramingina Germaine Mbidi na Tsarkatawana. Merci na Adrisha Motomètre Beba Zibeba. Malobi Tsafouin, Adrisha Motomètre Beba Zibeba. Maman Louise Junior Nzambe, maman Allemagne. Maman la Priska Junior, maman la Rabi Junior. Maman la Maurice Junior, maman la Priscille Junior. Merci. Na base à Londres, aussi mami na maman Claudine Bocatola, maman. La maman Chira Moisi, maman José, maman Véro, vraiment, base à Londres, Nanou Chibongi, vraiment, merci Nabino. Quand on a fait ça, Jemima Ibele, gros bébé de la presse, Maître Gims Nabiso, vraiment bonjour. Oui, bonjour, Prince Luamba, Noko et famille Bota, bonjour à tout le monde. Bien habillé. Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise. Bien habillé, hein? Merci beaucoup. Famille Beauté, solo là. Voilà, famille Beauté Sola, mais maman Sakina non dans la suite. Maman Sakina grande dame. Bonne arrivée maman Sakina grande dame. Loba komelanga bijema na zana kina. Maman na ya samedi. To kutala maman Sakina grande dame ava. Maman Sakina grande dame. Famille Bota. Mère ana kinto sepela et ça ngabé mami tadina merci parce que na zwaki et ça ngabé famille Bota. Mami oh mami tadina. Ah yimdala tsako. Tadina. Yimdala tsako na matanga. Na matanga na somba qui m'a boé mami tadina. OK, bien habillé vraiment. Merci beaucoup. Donc on a fait Simboté la FM 4 fois boss depuis Paris pour la soutien na yo, ba soutien na papa Jean-Paul de Mayembo, moté ma maman Anas donc ma mbote no de na Paris, tout le monde nga Jemima Ibele. La famille tout ça en tout cas ma mbote na bino vraiment ça me fait énormément plaisir voilà. Donc tout ça comme ça là comprenez-nous hein donc tout ça libanda toi vraiment anité beaucoup prendre biso Flore Bakundi Flore voilà tout le monde est vraiment matanga il est bien ba Kundi Flore na Gombe car ndenge bande ko basola ki matanga Flore legi to kondi maté a fille lokolo kilo o bino bande koloba Flore lokolo kilo mais le lot a prouvé bino le contraire au boloba ke lokolo kilo. Mais le lot a kundami vraiment en honneur. Hein? Déjà, j'ai vu ma Ibele. Atikala obenga Flore jamais likolo kilo pe asona. Ben monsieur ça. Na plateau nanga. Na benga Flore likolo kilo. Surtout ba série vous avez la rakin Tsakufi. Ngala foto ikala. Te bodela la rakin Tsakufi. Wana ngala ke nanga na ngala les. Tsakufi bodela la rakin bondo sola te. Ezaki so ngala yambiye. Na beti masone esimba te yo peso andenga zalika bongo kaka je me kutala musu to bakala bana eh lo ba mkomsi to kutaka na jema to bunzi sko ba ko koloba mama to kutana trop sko pour ton information na matanga mira to solaki bo solaki wasko bwana ndesko yebite na matanga mira esa na cinquantenaire to solaki ko c'est la moyi ko c'est la moyi makambuta ko c'est la moyi makambuta mais olele pe masumu na yo ha Kenny. Tant on donne la flore. Tu n'as pas ma sous monté na flore. Tu le lèves ma be au sala flore. Tu n'as pas ma flore ma be monté.
Ça fait ma Amina obo fana ndako moko. Tu vas ndako monter. On va le passer. Comment ndako monter quoi boda bo sangani bo futa ndako na muninga te. Et ça qui bo si répéter en retard et pas la bango ba ko portail 21h. Moi zo ngeza tetala à côté wana. Aye pas na lali na tongo azongi na côté ya Bukama ezaka nini? Bukama ezaka ni lingwala. Bukama ya côté ba lingwala. Te pour le bizarre ba côté wana. Te côté wana le père on beza kitala mi mulai. Te lobi mabe bita ba côté wana. C'est au minimizaki ba place ango. Te même pas. Yo dis ko ngo ke na ndenga na raisonner te. Te bita ba côté. Te yo ko ce qu'on a pensé là mais oh c'est que moi je pense da oyo zo lo baté. Parce que le quoi na comprendre yo na ebi ndongo ke ndaka yango na nga na expliquer ba. OK. Donc il y a notre fait des scam encore mais que nom sunde ko bakangi portail. Ils ont ma BPT. Aïe, tout ça là, assistant à la matanga ya Bokilo ya grande sœur nanga kufa yena na sika songo. Donc c'était une amie. Vous comprenez? Je pèse bien mes mots. C'était une amie. Oyo qui tango ba kangi singa kaka bato bazala kana ba confirmer que mutate ko eza mututel. Parce que ngana nzambe. So ranki na tikala kaya. Tango bina filia kangisio. Yo biga bina filia da pire flore pour attacher des presses non avec pire pe non attacher des presses il y a flore attacher des flore attacher des presses à bina filé yo gega que bina filim da kangisio flore nem ta tekio yango tikela orando parce que jour en na comme ça nzambe parce que bato bazwanga na bakaya ou moko azaki mongo et là on a sepela makasi parce que ndé pe batambusanga na gombe wana so balaka bato mabe mais basalanga pe mabe. OK. Même si pas nyokolanga basanga mabe mais moko azaka mongo maga okendanga mais o protéger ngata kende kone mongo de bokila lokolo tina koma na ndaku de benga ndaku na ite crime to ba risque tout na risque wala tout ko oya ko ka ba parce que non moni mpona ndengo to bakanga yo boye mutu asalaka ngo mutu tel yaya wala kutoya kutuko et le gars au tubinga boité mo passion pa na mkongo kia. Donc tu vas l'enquête on a flore. T'inquiète tu la rappelles na kanda na. Elle la rappelle na kanda. Ah là mo ouais tu dois revenir parce que elle est déjà partie. Donc na lélier na contribuer. J'étais là au four et moulé de voilà. J'ai mis ma sunanga. Ça opposé. Voilà. Est-ce que le Rodolfo ça même ne va commenter que non tu peux pas faire ça par rapport à la mémoire ya flore muto a par rapport à nazo yana na yebelo nazo ya oui pourquoi non ya bongo par rapport ya liwa Angelica toteyami ozala barando na baninga ya kozala banketo ko kangisa baninga binemi toteyami mais après maman Angelica boteyama kité zelo pe surtout le bapel liwa ya flore et oteyami par rapport à Rosala, na mutu barankin ti mutonga ote bien. Yango ndeso na oya pona chité wana. C'est là te expliquer au super bien. Bon retenir boy. Biso ba chroniqueur ba chroniqueuse to souffra kana lo moko. To souffra la ba tendance. OK. Ça dit songa na gauloise. Automatiquement chroniqueur à warrior a comme si ennemi na ye. Mais ngane personnellement to cause la problème te. OK. Ce n'est na papa que non, ngane na le barabo famille to ba fan na biso moi je suis belle vie. Ngana dans la famille je suis belle vie quand tu me vois tu vois que non, je suis Candy. Puis moi benga Candy. Donc ça veut dire que ma famille to ba jusqu'au tendance on ngana za. Automatiquement tu vas linga mère na ngate ba comme ça un ennemi. Mais mutu mo ta ko que non ngande na boye na beba na je ma personnellement to na problème boye. Ate misu kwa que non rando ya yo ya kotango. Papa yo ne baba camarades. Parce que ngana na problème na yo. Yesko akoti. Mais na buba ko ba emsu ngana to sololi ya tika na problème. Makamonga akutana nonka yango wana. Mais mutu yo mo be personnellement ngana to ya to beba ninga mo kam ya ngana azanite na internet. Azate. Na le gars na chez na Aisha Koko na ebete. Na ba commenter to na ba commenter j'ai mis ma bonga oh. Si na ba yesu ko luka pour la dernière fois Aisha ngam na o le canal. Et si na ba commenter ate j'ai mo le bien en tout cas expliquer kitoko to ko le bien. Et côté à batu oyo ba comprendre que o to ça na YouTube da cop. Donc luka mbongo na YouTube. Ba tendance ya YouTube to me mango na vie réalité. Ça veut dire que muninga sala émission monena ndeko. Ah, ma c'est boni, yaya boni. Ezalaka bien. Toi adopté moi mon kelo on a sepelé on ndeko pas les ketchou. Quand on moni biso le matin à Flore, il s'est déplacé parce que ça qui a été presque tout biso dans la teka. Ah il est ndeni et oleli makasi biso vient bien teka ndeni. Ba msu ba saka ba bouder. Na tele ba ngai ba comprendre na YouTube té. Les que tu azana quand on comprend que YouTube est la cop.
na minute au boy na ko bateke no liwa ya fleur eteinga te parce que bato ba binemi na nga to sola pe ka te parce que mo ko créer que ennemi na yo même bato ba mona que no to la ka bien to continuer ko la bien na bango tilelo donc voilà vous aki ba hypocrite toujours vous savez qui hypocrisie ya nini yo bébé jour ben de consolation hein ben de consolation pour bosola rati tenga na to sola te la tendresse. Vous solate. C'est bon, merci. Température, c'est une jour. Il y a veillé, il y a jour enterrement. Veillé, il y a jour enterrement, il y a place, la place qui a bien de consolation. Température, c'est une non, jour à veillé, puis il y a surtout qui n'a pas la coller, là, on a qui pas n'est pénaté. Jour enterrement, il y a qui se tumba mituka. Pour ce qu'on a covo. Toluaki pour toi mituka non toluaki toluwe pena juke to konti to kie to zone Carmel pe aki pena ki mbongi la ne Carmel la bi master la nga kota na comme ce qu'on embarras de choix parce que tant est-ce qu'on a ben de consolation place qu'on a comprendre que non ba te ba se fait na complexe na bien on idée supériorité da complexe donc à mon propos il se prétend que comme si ada supérieur mais or ada penza inférieur mais tant on mon suko ensemble moi boudi moto oyo linzanza pena kutne te opene ruya et te pena ba bloko pena noir na kat mais non na ben de consolation oh maman zanza bataki wala maman nanga na biso maman zanza moko na talinga bitoko pa do siama ya nanga mutu na kodanga makolo mais to talisi ba compte na ba equity na ba IBA te pour les kambonga YouTube na ba equity gangi mais na makolo siko ba bloka butu na tel na bi na tidé na ala lui ouvre les choses na mo pe boga kuna bani biloba loba family bota oye koto ya nozo ça habite elungwe côté biloka ba toza posa na ngote to yekole la fleur to yekunda fleur toza la benne de consolation parce que da rango normal benne de consolation to ka ba na babiloka ko lia na suka ya ngam moko ezali bana ba dekan to moni ba golois ba wayo to moni famille bota na ba nani ba nani na ba nani wana ba nani ba c'est bon merci mais les gars ils ont bien fleur akunda mine na honneur fleur akunda mine na honneur fleur cercle wana na sali ba investigation na ndenga mabete on dit même prina o ba kundela ki gigola par rapport à ba marque na ba prix donc yagi ko le compte ba 200 kaka ça veut dire que non pour la première fois même madame Angeka to kundé beauté oui voilà faut féliciter communauté organisation bravo papa Zahir grâce à mon deux papa Zahir Pazala qui m'a donné musica Benji Nadej grâce temo na grâce temo na grâce Numbi parce que l'effort c'est l'effort de toute la corporation ça dit bango ne bande ko chapeauter oui ça dit c'était pas facile mutubino bolali na bino ti ba 12h bango 6h ba lamuki ba kotia ba ke il faut avoir l'énergie. Il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du courage. Il y a un festin bango. Alors, on a sepeli na nénéa. Et le quoi, ça là, qui malgré qu'il nénéa a joué un grand rôle dans ma cambo. Malgré qu'il n'est pas y a matière. Mais tout qu'on peut que nénéa peut supporter peut matière. Tout pour y a matière. Pour y a atteinte de la page. Atteinte de la page de nénéa. Na papa Zahir en tout cas, namoni mère chef Aruna, Atimbongo, Deborah Bouanga, Christelle Boanga. Christelle Mamoula Rose, en tout cas, dia ça, merci. Merci beaucoup. Je vais faire chaque. En tout cas, j'ai vu. Mais c'est bien la concurrence, il y a Bambongo. Liste. Yo te 20. Liste. Yo te qui 20. Na yo bisa liste. Te mbabimi so pas. Te 20 ans robete on CTT pour na tiango ga pour na tigana tia pour na kuna tia bongo te. Pour kanda na tiango na suka. Na tia na suka. Te poto otanga ka batete non ba liste. Te mbongo bane combien montant? Bane qui 20. C'est ça le problème. Na tia $19. Te qui 20. Na tia $19. Te qui $20. Et casse. Na so raté? O so ka papa. Et casse. So na tia bongo na suka. Na suka pe na makasi. Na ba 3h du matin. Olingo pe sa pété. Te na ya na kanda. Kanda nan.
Oui. Yanan. C'est un Kanda Benji Benzema. Asakuni. Yé mora yebi. Bobi banaki. En tout cas, mais la liste voilà, nani a chapeauté kaka. Yo kera bo potaki comme ça. Nani ka chapeauté. Yo tse comme. Na yebi souté. Nani a chapeauté. Na yebi souté. Grâce à yo kera bongo. Grâce à chapeauté moi OK. Après grâce je vois qui nangate après grâce Papi Mboma. Tu Papi Mboma te film. Nous avons liste on a dit. Tu noté la té ya pas. Te liste de bimi. Ah papa na kota la té. Lianza da bimi c'est liste. Ah Luamba pardon. Mutape c'est lianza liste tadinga la pa. Té. Que ba bimi bongo. Té. Tadinga la mutape c'est. Comment la kamo tadi? Zela non. Jemima Ibele. Dès que je suis là. Tadinga là parce que mon mentor na musalu. Na bien que papa. Donc combien ta tadité, na bien que papa. Donc un non intellectuel, Yamakas hormis le YouTube. C'est un intello. Abimina dans une bonne famille, une famille pena aisée, une famille pena tali pena que non, famille oyo, babuzo babani ezalate. Vous devez comprendre. Alors quand je vois des choses comme ça, comme on est dans la sanité, d'accord parce que tu s'en na YouTube. Na bimse on prend la coupe na d'ailleurs sauté. On a coupe na bimé na d'ailleurs sauté. Na bimse on prend que maman dit na groupe. Na bimse que tadinga là pas vraiment YouTube yo. Et sangisi ba. Je suis Jemima Ibele go be de presque comme. Et sangisi ba toi? Surtout ba groupe WhatsApp yo on moni ba tout. Na pena Jemima pena Ibele o que so na cliquer na chaîne. On pena ko pena Jemima Ibele bonjour. Na bimse combat d'Atali. Na bimse combat d'Atali. Na zana tanga communauté. Ni pena vanzi bo. Excellent liste. Na tanga yeta. Excellent liste. Azana elokota. Excellent liste. Na boy na ngali posa téléphone. Tenga bima na groupe. O ka uzala kate. Non, na bima na groupe na supprima. Na ko laxate na lingua ponte. Et comment on fait ma patanga ki bangi na lini na ngai tina boy. Mais mutabimisa ki komba tadi ça vraiment linzanda o eruya. Mutabimisa komba tadi Azali linzanda o eza la ba ruire. C'est-à-dire et gata makas. C'est bien, merci. Ils intro, il y a une émission Nabiso par rapport, il y a Matanga. Moi j'assume. Concert Nabiso. Moi je Matanga là pendant que c'est moi courageuse. T'es au long avant qui m'a. T'es banana Oui, on a tiré non, au moninga. Nabela. Panique les autres. Nabela non miss. Panique les autres. Mais parce que erni ninga la autres donc 5h30. T'es Nabi jour à peine de Zela na la non te mutu. Appelle la on a son 6h. Yobela miss le kwa ngai. Yobela miss. Yo ma manette. Ni to la ka ba jeti ya miss. OK. To longwe su wana to komi mama ko na ba tour basi. Le ka bezonga boy. Donc na ye po la moni ke suki wana na meli mo de matina na ngai oyo musu etikalaki on dit technicien na mutasomelenga na zuna biloko pola ebimaki mbongo langa nazwi biloko langa moto tokaka la komi na lali to la lali prévenir que fait tourner na lobby neso ngabi na ko kate na ko ne mutu langa do pasuka na lali. C'est bien, merci. Qui intro. On est intro qui provocation au lingo kon auto yebani ngana. Il est intro. Ah ba to yebani. Moto bet à 25 sur na taille $19 té. Ah to yebani ya. Na taille $19 té. C'est bien, merci. Film Vonette. Vonette à nos vrais chéris. Est-ce que vous avez la film là? T'es là côté. T'es là comment il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs. Mais Naomi il faut changer. Le fucking là. T'es Naomi il faut changer. Maman ça la sœur na bango Siana. T'es Naomi il faut changer. Naomi. Pourquoi Vonette vous allez mettre kuna Léa ya finga par rapport mobile na Pierrot. Koto yo papa na ye moko Serge na ndekone ba jumelle wana ba do chasser côté kuna papa na ye to papa na ye JR kwa mobile ya mama Marele ezo simbate ba ndekone ezo simbate partout ezo simbate na moneka mama waka mtoyo kila kiye eza bongo grâce Luzolo kutaza mwana oyo ba yane na ndako libala pa milo. Mazoka mama ya Vonette. Na kaba Vonette tango otale boy. Omona kwa vine obonga te. Omona kwa loka malonge na Vonette te par rapport ndenga zaleli. Sikoyo nzamba ko surprendre bango. Parce que pona nani Sianat. Amona kwa za na mwa bassin.
Côté qu'on a payé nani comme une Naomi, à mon quoi n'est pas moi nous manini mais aucun moi. Au moins bino aucun moi. Tout à YouTube belle vue, Bella. Non, on a de la chance d'avoir belle vue na art congolais. OK. Parce que c'est une personne qui a fait la vie sur ma mémoire. Autant la film, elle a filmé. Mais au lieu qu'elle passe dans mon thème, c'est comme si c'est la réalité. Autant que ça m'a mis comme si c'est la réalité. Naomi, la film, elle a Vianelli, Viali, c'est mettez à part la minute, c'est pas pour tout Kanda au Sarate. Ne ba OK na le apé surtout ninga yaki et pas ya nani ngape na ali passe dans nga kufa bo keba ngamo la ko ba sama mutu na longo na pe na filmer et ko pe na réalité po obo ça les qui motema mabe Bon, Belzi a comme un film wana. Alors qu'il y a un motema. Passé. Quand on comme yango, ba émotion ni nazaki nango. Quand je regarde, baza ba artiste c'est pour que jouer bongo, na yemoko Vonette azo jouer bongo, bato ba jouer bongo ba osale mabe. Ba artiste c'est pour ba kotika na rôle o ba pesi bango pour bato musu ba kokate. Tala. Ya reteni. Pe à son maman chaque ba menacer na maramba papa so sans souci ba bossa ne keza ka film c'est ça tant bossa blo bo besoin incarner faut keba pour mutu so comme on dit ya sola avec les Vonette ma vie etana o kama ba menacer bino nzela c'est Vonette le kolemo ça les passe pour nous la tarawana et comment soit ils ont soyé azoluka mbongo mais j'ai préféré apé ça Naomi pour na mamba classe na Siana ma pesinika ka Vonette 2000 francs à foutre à transporter passé. Naomi a lobby kozono motote pour yo rozono motote. Ah Naomi, non vous avez pas kozono motote pour rozono motote. Yo matano ka descente pour moto rozone ni. Ah Naomi. Non mais tes rôle mozo choqué. Ça otambola on a pona lugara mbunga ke papa na SR kuna babengani ye. Aye apa jia babengani adotam nani maman na biso Marilyn adozanga na likambo ya oloba. Ça va pas lugara ba changer nini wana. Bon marié pas ni ma mariée Hélène ndenga za bongo akoyi ko s'imposer te. Abatela libala ndeni mwana ya mwasi. Abi malibala libala. Okopo malibala pour le mwana e. Et ba ko débrouiller te na balaba balali. On a créé sous souffrance comme moi. Papa passe ko bota. Eh, passe ko bota. Ata na balaba. On créé sous passe pas moi. Ata na fikine ba olala kala mona na mwana nzamba ko sunga bango. Yo ndima ba mileke bongo ba nyokola ke mwana bongo. Neuf mois ko bota. Avec Marilyn la vie. Mais il y a un accident pour ça les vitro. Tara Naomi a parlé de ça maman les bongo que yo celle qui ndumba trop hein. Les films pe ça nga kada pe ninga. Ba tu bo consommer film wana Vonette pour consommer vraiment. Ça nga pas. Ba o botala ki bozonga kotala botala ngo massivement ya ko saralaté en plus beau partager beau consommer beau liker beau commenter au saralaté Vonette pour jamais décider la patronne a commis il a fait moment où il y a passé ma vous avez émotion ya ko saralaté mais bon choisi pour vu quand na pour na ko sepesa bino eza façon ya côté ya batu oyo bazana ba etawana ya ote ya pe batu oyo bazana ba ndeko bazana ba etawana mais badoration na bango te ba négliger bango na société eza façon ya côté ya bongo belle poigne mondinga koma babi ka olesa batu mais la vie ka osexa biso pe kana filmer na sepela les pour soka même no likolo akiti bino na scène c'est ça l'artiste avec que bateau mi te me suit na mais c'est mon na personne ta maman ya malili ndambe ki mon tema yango na lingara belle vie je suis fière d'être belle vie quand il la patronne je suis très fière ya hey fille à ma casse. Évoluons. C'est bien, merci. Tu continues vraiment. Émission la biso. Gabi et Bani Olobama déjà. À sa vidéo, joyeux anniversaire. Et à belle vie. Abi bato boko ta marambo boko ta terre. Ba uti musika. Te moninga déjà la lobango. Jour moko boy na ebisango Bianca Zanga. Mutu nanga ya kala. Abi Bianca. Omoni ya Gabi na mère. Ngama kamla boya omona dans la frein. Ata Gabi le balikamo na taka frein. Ata beti bela masasi. Mama e na taka frein. Pona lobango ke non. Mukolo moko te ya Gabi ko ya devant ya belle bengani. Po ayebi ndeko nenga zalaka. Akoloba ne boye Gabi o déborder. Ndengolo ba TV kuna na osepela te. Mais o bengani te. Parce que biso ba oyo to ba tika la kana ba soni.
Donc là kana ba soni. Yo na yembeli. Oy bene sengwe. Joyeux anniversaire Belvi Kondie. Eza ya soni te. Te soni ta yembi penza. Po pena ga pena ya ga pena da rapela mungala. Akamuta soni te. Apela mungala. Ayembi. A souhaité pena joyeux anniversaire. Pe belle petanga talango aseki. Atebita. Ya solo. O aseka ko. Bongo ça. Yo ka to ezo ba belle. Ta oseka. Je connais le cœur de Belvi. Azamuta motema ma bête. Elle n'est pas rancunière. Adam moi ça ma bonne délit. Il y a le pardon liboso. Quel que soit le cas. Il y a Gabi à continuer à boyer. Il y a choqué après. Bobiga boyebega ya Gabi à rozonga boy. A choqué Belvi, après. A sali vidéo anniversaire, a souhaité de connaître joyeux anniversaire. Après bozongi ka ya Gabi tebega yo suka boy. Tu peux na kananga. Ça la rabongo. Tu peux na kananga. Dans la concert après ça Gabi na TV, tu peux Gabi ko na nan. Tu as continué à choquer ba tout. Yé mo na conscience na ye. Aza mungala. Ako comprendre que makam sala ka bandeko nanga eza mabe. Même pas aujourd'hui. On comprend que attends on a souhaité un Belvi joyeux anniversaire mais na outé ko kolobelo ko besoin qui est. Tala ya bien za razo ba te amaele. Ya bien za icône na mboko ya théâtre. Avec icône. A continuer à choquer bateau. Ya Gabi, chez Mima Lobby, continue à choquer. Choquer le bébé là, dans le thème. Non. Tu es intellectuel. Non, tu es intellectuel. Oh, on a le but de la Tsangango. Dans le biboé. Ya Gabi Azam Kolo. Oh, ya ça la na TV, on a le ballon na TV Tech. Ya Gabi, ça la na tête, ça la na lab. Bon, Amukolo na ma casse. Donc, ce qui est mon compte, à ça la moi dit que dès la semaine, on a blessé Baninga. À cause de la process, que non, je dois arrêter ma caméra dans le ballon. TV parce que la Suisse a banni mon thème. Dans le but que non, il y a qu'à continuer. Aux intellectuels, on va créer la macambonde. De la vie, papa va proposer na yo le que non. Tu as Gabi Mungala, tu as sali mais. Ma comment ninga ya Gabi, na za na temps pour reposer na TV T. S'il faut reposer Gabi dans le banni pour en face, il y a Gabi na rambosa les hommes à payer. Mais la TV dans le bango T. Dans le bango T. Ben oui. Dans le bango T. Boya Chini. Nani? Mona Lemba. Aseni. Oh, tu as la vidéo T. Aseni. A souhaité joyeux anniversaire, bis na famille ben dans mes katana. T ya za mutasoni. Ah? Adam Mutasoni. Il faut ça la carte bon pour niveau chez Nelali. Niveau comment qu'on met via Njadi. Na lobaka na le quoi l'analyse mon la sala ko a bloquer la même boutoir. Atenir nga voix ça 3 minutes. J'ai mal à salionini. J'ai mo dale kinanga. O komininga ke na niveau bende na biyaya. Très parce que auto outil. Tozaka ngana na chaîne na biso ya EHP Media. Obi na mwana mère ngana le quoi Belvi fongo chaîne Belvi TV laquelle nga kuna. Na bino ba bonne chance. Donc OK, n'a pas Belvi d'être chroniqueur. Mais yo lobi que yaka le quoi comédien, ba sim sur micro. Parce qu'on a rappelé la cahier que o yaka le quoi comédien té, o yaka d'abord le quoi chroniqueur. Pour aussi chroniqueur pas EHP Media. Abi na fingi. O na manqué. A bloquer. Mais est-ce que tu as montré une vidéo wana ya Sony papa? Ya Sony, mais non que pinde ko la so pe Ibutu peut dire mais c'est bon, c'est la famille. Obi? C'est la famille kaka. Obi. Hello té bébé. Donc nani tu vas balikamba Ibuta seni. Tu continuer c'est la. Tu vas balikamba ba yo kio. Olobi on Ibuta seni. Olobi ke dini ba joyeux anniversaire na yo ezaka ya Sony. Ndoko yembi wana ya nonka ya Sony yaya. Donc yo pinande ozabongo, il faut été ya yo. Mayele o Jérémie azala ngo yo zala ngote. Jérémie bike wana mama. Asomba liputa, ayena gâteau pour azabo limisa mama. Yo ka soko sali joyeux anniversaire maman zo limbisi yo. Maman nda azabo akoka bato so passe mais yo ko passe parce que pas yo lo tolo ba awebi mutema belt. Otolo ba tout à l'heure. Bo sali maman otolo ba. Oh ya. Webi mutema belle. Té, au moins nenga dinana akotala nenga souhaiter. Akoka pe merci. Mais yete que moi il faut que aya verbal. Il faut y aller. Singa famille ben dans la maïka. Elle on singa famille ben na ni. Mais aza ya na bino. Nani? Jiniko? Na famille libotati. Aza ya na bino. Na famille libota ya na bino. Comment vous kangala ya porte? Boso ya ngaya kuna ngam na obengani. Dina za ya na bino na famille libota. Teso ya ngaya kuna ngam na obengani. E baba na ba mbena belinga jema na zalaka. Kangala porte. Te e baba na belinga na zalaka. Po ngana bengani. Mais des vidéos wana ndi ya jeu de scène ndandi ya Sony. Na le bit. Elle est Sony. Merci Tomo Kenabiso. Félicitations à mon pécha. Mais ya mona oyat. Mon pécha? Black line. Balo ba o ngulu. Mobutu. Balo ba 4 ans na 4 ans. Loko mobo yo raté ki ngwe. Na mariage à décor. Yo ki ngaza ki. Et pas Mobutu.
soki pakola miti yo bande ozalaki misu malili nga nayaka boye pa bafungolaka asaka longolanga labi awa lwamba koyeba te na géri na saki na otala kaba peshanga mpe kombote nakotaki mpela mbongo jour yango obete matolo oui baage omari baye Mobutu nabete matolo Ibutu Mobutu nani pesanga nani Davina ozwaki fort nazwaki pena bien pe alule po ozwaki ti azalaki toke azalaki yalula azalaki na fete yalula azalaki na fete wana yalula azalaki yo namonaki yalula azalaki te namonaki bafandi na palmiche te namoni palmiche ayaki Deborah ke bafandi na yalule oh si tofandi na yo wana yalula fandi wana omona yalule te bulumabana na tibonde yalule namoni te yalula azalaki namoni gesho yalule namoni Pierrot yalule pas azalaki namoni Dacosta pas yalule ozwaki te pas nazwaki te ozwaki c'est bon merci nazwaki pas age nazwaki pas ya Davina nazwaki pas Mobutu mama kutu totanga yesu makambo te po yaye komo le kwa habitude azolekisa mais na fait wana to babenga Bellevue TV Salmo metelemi maintenant c'est le cadeau de Bellevue TV Salmo metelemi na ba comédie na bi nanga note ozala de Bellevue ozala Bellevue TV na moli alu la télé mabi te babengi Bellevue TV avandi ta bongo moko ayoki soni avandi mais fala te mané kaka et puis enveloppe ni yango pe ya banque yango so pe ya banque et yaka non belle merci parce que le conseil là pour la collègue nao ça montre de l'amour yalu le ta Bellevue TV va télé ba te eba belaki azaki ya kofi azaki d'ailleurs au début tant musko amoni ke azaki boye tant musko amoni ke babi ke Bellevue TV avandi te tant amoni ba mo kende c'est babengi Bellevue TV à la vendite mais bada bandeko bada bana papa moko c'est pas un problème baka bandeko c'est la famille c'est la famille ben na mikata na yalu le pas na Bellevue TV te na mona ki ete peshanga 4 ans visa on a dokit faya lobi boye mutuka moko ona memi na compte ya famille c'est peshanga ça veut dire mutuka peshanga akoza la ngulu te bo retenir loko moko te ba doit mo lo bango ngulu te zela batu bo comprendre nga bien ba bien pas da okapi te la mutu bo comprendre nga bien te batu bazoloba pona nani SB que ba memie na poto lokola ngulu n'est-ce pas ba memie bongo ba memie kuna ni batambuse na mbongo na ils appellent l'impact c'était là de comprendre batambuse na mbongo na mais un artiste normalement faut pas ça lelo même nga chroniqueur chroniqueuse so na faut pas ça la ba futela nga billet futela nga visa et normal ba tani bakenda na ba bema bango na ba po ba météo ba la richesse ba la richesse bango ba de loin ça y ba vite de loin donc côté wana moni ngo mabete que non ba salisa ye tout ya poto nde ba memi etake artiste parce que eloko sala nga place makasi na Haïti akoma kité na côté ya nani Poutine kuna akoma kité et ba mboka belé musupe akoma kité donc jusque là to conclure non te ka ça tour du monde mais atamboli na ngo fala ça tour du monde de ba ki SB au ça tour du monde mais na ba mboka mususu akoma kité la Haïti akoma été na Russie pas akoma été ba mboka belé Portugal pas akoma été au Japon ta akoma été tour du monde il faut que ça Asie Océanie Amérique Europe et puis en Afrique c'est tout du monde. Ce qu'on va faire c'est un comité. Ce qu'on y a entendu que tout le monde ce va même qui est tout ce qu'on ok n'est pas fort naie pour que ba mboka oyo ya kenda kité. Donc conclure ba mon la conclusion que non à ça tout du monde. Peshanga Schengen. Eh. Bravo. Peshanga aux artistes. Voilà donc. C'est normal il fallait foutre le billet aux artistes et puis OK na encore na makambo tout dépend bana fali pour pas depuis tilelo on mérite pas mémoire. C'est bon, merci. Je m'appelle Ibele. Ne connais pas mon paquet. Petit Fali. Petit Fali. Il a le condo. Kane Kami. Tout ça que tu as. Quand il y a des gens qui sont pas bien affilés, mais rose, ok, n'ara. Ils sont pas bien affilés. Le lot Beckham, David, comme Patrick Beckham, a même mis Batounaït. Ils sont pas bien affilés, mais ok, n'ara. Je salue l'artiste bien affilé. Bosolo là. Liga. Papa Tanga Kombo la TV. Papa Tanga Kombo la TV. Ah. Papa Tanga Kombo la ngai na présenté ba connaissance dans la mais la matanga belle gros bébé de la presse mais la matanga on pousse la pembelité et choka qui est oh yo nom te choqué il y a leader te choka qui deux personnes il y a leader choqué te autant mon chroniqueur là ça il encore j'ai mis ma ibele
otiki nini wana place bonga bien natika pas Carmel odia na mo papa pena zaki papa me tomboli mutuko atali pena bi ah tout ba tout akosanga ba be mwana ote papa sta teke noté aza mwana nga malgré ma be a mwana na émission ba mwana tamako na vanga motabo j'ai ma ibatu j'ai ma boko ngabi wana c'est mon papa yo senga ba bolimbisi bo ye pas l'artiste deux personnes ba otala yo Fleur accueille déjà deux personnes ba otala oh vite tiale ah mais oui Fleur a soutenu mutakile kuna ka flotte deux personnes ba matière à na poto donc voilà deux personnes ba otala deux personnes je salue bien vu qu'on dit la patronne la femme qui a l'écriture Poutine de l'écriture Maman Kioma moi je suis à ma fossette il y a de la mine moi je suis à Mwindangala je l'aime beaucoup quoi ben vu qu'on dit la patronne je lui dis nana la douce dis nana ce que c'est là on a veillé dis nana la douce la personne va m'botter pas tous engagement il est j'y ai depuis quelque part je te salue bonne arrivée à maman Sakina la grande dame. La grande dame. J'ai mal à kilo. Je suis à combien 20 kilos. T'as des balali. Merci beaucoup à mon tonton Yas. Maman Telayo, tonton Mundiba, mon papa t'a dit Ngalapa. Mon papa t'a dit Ngalapa. N'a pas su monter dans Sarato là. N'a pas su monter dans Sarato. Oh. Te wana te wambo ta to boyo. Sarato la to boyo imbote la. N'a pas su monter dans Sarato là. To la to boyo imbote la. Jemima, Deni kuna no c'est abo. Sarato na bengi. To soigner. Oh. C'est bon. C'est comme la question comme tu n'as pas ça fait la hausse l'émission. Mais bon on a Alexis on a live. La comme si on bonza maloba. Après ta musique bien Sarah habite l'Alexis on a live. Tu la comprenez que comme banga nga parce que tu n'as pas la Sarato là. To sola makasi. Bo solo li. To solo laka. Depuis tu as fini à beba na karin to sola. Il va être calme tu beba na karin to sola. Na tema kala tama. Soti ba tu a fait na belle yo pe bo solara pote yama. Net va te ma fille mon garçon ma. Merci to komi na suka ya émission na biso ba tutu bola na biso. O ba matière to solate. Te po biga o te yamati. O pe a chirurgie to solate. Yo be o te yama. Wa chirurgie. On merci na ba tono. O pe a choko makasi wana to solate. Médecine na matanga eka jaune. Yaki matanga médecine na vero eka jaune. On a problème to comme na suka ya. Merci na yo ndenge o disposer ta na yo pona. Merci beaucoup. Ko passer la plateau na biso. Merci na ba internet sou ba tutu ba zuli ba kuya Holanda. Vraiment biso vraiment merci na Yamsiambe merci na Jemima Ibele na yo sous la plateau merci na Pamela Matondo Bianca Zanga Mudirba merci na bino tout vraiment famille bota mbara ndenge zalara ndenge tokendara merci bon continuer ko consommer ko s'abonner massivement ba et vidéo na bino bordala jamais d'ici il y a bino qui Prince Luamba tout le monde na émission Ekoya. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.